Bote na balandinyo sur atokomi wapi je passe tout ça qui ça tout ça à partir à Lusambu mais na musala nanga ya communication pe kobimisela mutu na mutu qualité na ye na se retrouver na Sankuru président na Lusambu mais moko o aza fils Sankurwa o yandimi comme mukumba kozala représenter jeunesse Sankurwa koloba mingi eza solution te je préfère ye moko mukolo likambo aloba ye nani président ya jeunesse Sankurwa Sankurwa dans 6 territoires il y a azokamba territoire moko ou bien aza représenter à tous les 6 territoires munokoto maloba eza ya ye mituna eza yangai o abino toujours epenge Fofana mwana mboka mote mwana mboka Fofana toujours comme d'habitude il est au pouvoir yango lelo yeko flatter il est ya kolata logo to kolata kombo ya IDPS to président de la République Yozana toza IDPS la caméra obimisa pe naza IDPS ya makila donc na IDPS pour na flatter président de la République te na na conviction ya komona ke IDPS zana posa ko changer pays et moi na deraki na zala membre ya IDPS kombo nanga eza monsieur Justin Onokoko. Ils ont bien qu'on représenter IDPS, ils ont bien qu'on a le quoi IDPS. Mais aux années na Sankuru, la qualité ni nous représenter IDPS na Sankuru. Dans ça, parmi bateau na cadre de jeunesse, kaine na zo représenter jeunesse ya Sankuru Mobimba. C'est interfédéral ya Sankuru. Donc na zo ki mandat pour na tabo na Sankuru Mobimba. Pour na yeba ba problème zo le kanakati ya jeunesse na biso et après na mema likolo poto yeba ko luka kobongisa oyo tokokoki kosala te na kala po bato bakomaki sur le terrain te lokola nga moko na palpe réalité ya baterritoire nyonso mpona mema mpe rapport wana kotomeka kochangement makambo mosusu oyo tobosanaki kosala. Merci UDPS eza parti ya jeunesse nalobaka bien UDPS ya 1900 nayebi yango te UDPS ya 80 nayebi yango te mais UDPS ya 2006 jusqu'à 2011 c'était intérêt dans un engagement Yako qui est une élection naïbiang jusqu'à l'autre peur d'ailleurs moi n'a eu pouvoir na Kinshasa naïbi motorwa ya diseba motorwa ya timokato ba kambia force du progrès naïbi ba parlementaire debout naïbi Jekobia ezanga wana lelo yo oza Jekobia oya Sankuru makamboza koloba je pense que non Ogise Kabuya mona bute ayebi oui ayebi wana za Général place aza ebike wana petit na ngai. Ozi qualité ngona balabala to zwiga lo ozi mwambongo sombi qualité nde oyenda. Te ba pesa ka qualité bongo te ozo mériter via kotala kokoki ko sala musala. Yango ba pesa ki ngai yango kana na yaki officiel. Les radio te. Eza te na yaki ke ya kobata mate na yaki officiel. Take nani. Makomi yango wana ozo mona. Yo moko na kobendero na kamera yo moko mona po soki na lobi na kosana tina kosi. La fédération nyonso na komi bango moko ba valider ki yango pona ko prouver que na yaki ya kobata mate. Oui bina Kinshasa bana Mombele bana Kingabwa bana Changu bana Mososo ba isepela komona to kuna parce que to posaka ti. Est-ce que image isa OK na optionné à Sankuru? Bana kutu soki ndeko nanga soki na la kisio ba image en tout cas yo moko okoloba kete oyo c'est vraiment bateau ya IDPS au bango bazotira mutema yango otango na komi IDPS c'est une base bazali c'était que nazo kosa na koki kolakisa tango na komi bango ne bazotira ngai bazembo IDPS ça moi IDPS ni Barti c'est qui dit IDPS Chiba est-ce IDPS mususu eza ba Chiba ngana yebi ya Chiba la tenga na zana IDPS Tshisekedi mukonga na zana eloko ya kolobate télévision eza radio te ozo confirmer biso à partir à Lusambu attaque président de la jeunesse qui a tout cas na loja bayambio te loja bayabenga makasi chumbe bayambi partout bayambi makasi image yango wana to kotala image yango ndenge image yango wana yo moko somo na image
passage camarade, então joga mais por lá já aqui no caga sanfra. Daço, lá né, eu como na carreira, então, na carreira, ana tem marare. Au Kolobani, la jeunesse sans courant, ça fait mal au cœur de tous en achasa nayo nangai. Na komi na lusam na moni aéroport. Kutu ba avion mi balé qui tu sur place. Na achasa ba lobela ngote. Na chumbe na kiti na avion o na uti na ngona ndolo to kitaki na yo moko monaki. Mais pourquoi on a jeunesse na biso au lieu ba sala fierté to beauté en boka na biso ba politicien ba toujours lumumba. Mais eloko nini oyo lelo ezana kati ya mutu na yo pays de pese ba pesio mandat to ba pesio pifo o kolo ba pena jeunesse sans courant. Bon, eloko ngana koki koloba l'union fait la force. To katanga moko na koki kosala kena développer sans courte. Mutu nyo so conscience ya koluka ndenge ni to koki kosala pombo ko ebongalobe. Soki to bandi kaka ke ngai nde ngai kaka. Sakula ko kene liboso te to tika ba ngai tomeka kopesa confiance entre biso na bakambi oyo bazoya na obaye tomeka kotala ndenge musala ekokende po sabongo te sankule kokokende liboso te bamboka mususu zozala développement oh baza développer pa na bango pona nini baza eni bayokane e pa na biso ezakaka ngai nde ngande na koki ngana koki ya kokite. Donc tu peux sa chance na bao bakoki kosala na bakokamba biso de totala ndenge nini tokoki ko sala. Ce qui te croit que ça là, et là comme sous tous en 2023 tant que comme na ba élection, ndebi no peuple, beaucoup ko discipliné bango pesa ki bango mandat, que na 5 ans to pesa ki bino to mona ta yelo comme côté. Mais tandis que to comme na moment élection te to ko juger bango te, to pesa bango chance ba travailler pour total ndenge ni ba ko kamba biso. Namoni arrivé dans le Sambu, comment jeunesse ba weleli drapeau ya IDPS. Maintenant, ça va toujours, IDPS n'est tourné balinga on a sans courte. Le cola a un régime passé pendant 18 ans, pe perdre n'er inakia. Ni no ki golo bana ba kambia IDPS.
parfois on dengo zomona drapeau ya parti ne bato bazori lango si bazana bolingo ya parti IDPS ce qui est vrai bato nyonso balingi parti ya IDPS parce que bayebi ke bango ne bazwa na changement po banda 32 ans soki nga na tshelo si cela tala ba image nga na zole kana ba balabala mais ça passe ce que IDPS aye alobi le peuple d'abord yo so comme tout mususu aye ke peuple d'abord to pesa confiance na bakambi ya IDPS na moni nzela ndengo longwe chumbe kokoma na shenga kokoma na lusambo biso kutokwea ata ba 5 fois manix nanga to rateli wato koti na libulu mo ya valeur à soumettre télévision za radio te tala image oyiko loba nini na bakambi ya province pour yo participer à l'élection à gouvernement c'est qui est vrai total la ndenge tolingi musala e banda après tu crois que ça la bilan na suka pour erreur to koki ko juger mutote tandis que na musala e bandité to ça na 3 ans ezakika ba conflit ba problème na ba problème le Kinshasa lobi Sankuru le Kinshasa lobi Sankuru de jour au jour ti bino moko ba député na batamboka bo changer boka na élection gouverneur Gilles Lodi alekina na élection alors bon ça une chance bonjour saneti ba makamona bino ya kalawana te lobi babenga na Kinshasa le loya na Lusambu lobi na Loja bopesa eta ameka pia sala musala peto ya kotala soki azakira posa kosa toka zana posa te mais soki bo memeli susu na rythme obozo boya gouvernement zaki 3 ans gouvernement non inversé après le susu yaye bo bandi susu théâtre na bino en tout cas peuple bino moko boza teme balobi mukumadi asale le côté o ifaken ala kisibino ata gouvernement na été abemise eza bloqué je l'ordre aye si ba député va voter 16 députés ça fimbo ça masanga ke balanga bango moko boke ko voter ba voter lobby to boy ko so ki aza mutu mabe parce que so kaza ki mabe bonga ba voter te bazaki 13 candidats si 13 bino on voter mutu na 16 voix c'est que a convaincu kibino ala kisibino de quoi il est capable alors tu peux cette chance à me caper que ça la musala ne te quoi ko yeba na suka yo za le connaître président de la République afin de parler de la nation azotala ka gouverneur oya ko bimande ba moko yi ayandi message no ri ko pesa pour le bien na ki geste démocratie tout monde na ba France na mikila poto na moni papa na biso no be yamba alinga ka lo batenga za IDPS na kondi mateke na poli alati penda complet président de la République ayepe a félicité candidat ou adimi na moni pe bana basi na Sankuru ba telemi bazali ba candidat na gouvernement ba yepe ba félicité na mitu yo attaquer papa parce que yo ko travailler na gouverneur et toi ko bi yo za mutu ko wele le côté attaquer président ya jeunesse na Sankuru oui ko lo ba yo bon ngai pe na kinaki ko féliciter to vandi to sololi microbe ezate aza papa ya bana nyoso ya Sankuru ngai pe naza mwana ya Sankuru donc aza papa na biso nyonso ezana tingane nazo kamba jeunesse ya Sankuru tango tokoya kokoma na jeunesse IDPS yepe akozala mwana na ngai ala ngai nazo yamba ye atake papa na ngai aya sala musala po Sankuru ekende liboso. Merci. Message avant dans Michalo de le comité na ngami wa tetela tsheda l'union fait la force to chumane surtout la kambocha tono seulement quand ce que le peuple d'abord donc chote ko de personnes qui Tshisekedi donc to chaque confiance président de la République au Tchad kabri mocho Sankuru enda ka nyonya boja kilo Sankuru hala wa division hala wa problème qui était engo kimochika yowe kwenda ka nyayo ja division la problème comme haketa wiwa tono. J'espère bien que Félix Hoto Kimani, que ce qui est Mbushila. Alors, nous avons commerce. Le Sakale en a le Sankuru, il y a toujours une pas pour qui monte de la nuit parce qu'il y a monté le Sankuru. Ma travail Koko Kami, maman Loti, papa Gakimi, à partir de Kinshasa, aka sali forward de Nimbeya, il monte de la Kalale, Kodi Menalo donné, à Rukia Salala Kani. Kenagama salé ou non, so kahomba mi salé ko communication. Et qu'on a lingo, on a découvert là à partir de l'aéroport wala ndolo, wambo nommé attaque président jeunesse Sankuru. Kenaga mimbo kimanya, odotia sala politique, odotia lo sambisha. Et moi okambo kimanye ko mbosa kenega sala nde ko menyatu. Ndo okambo ngakisha so dotia okambo tona. Mais onya woyende
la Lodja, la Tchumbe, la Losambo, Onya Kominde, la Lubefu. Aurami Sala, pour m'amener Keneko Sadine l'Angelo, quand on est les États-Unis, oui, la France. Donc, à d'autres, c'est là-bas au Luba. Parce que comme à Losambo, au Lubeko, à Kouchoueko, à Kelaweko, à Tetelaweko, plus de tribu et Fulaweko l'année. Mais donc, à d'autres, il n'y a pas qu'on sait quand on était là. Il n'y a pas qu'on a. Mais quand on a un kamba yelo, quoi un bac à un kachiti. Vraiment. Mais on a ça au camion au salaire, le Kenega Salandi. Dis-moi les produits qui dépassent. Il dépasse à boire, bâtir. Mokato, Seba, Jekobea. Ce sont de mes frères. On a ça Pindi, on a ça Fabrice, on a ça Boni. On a ça Jambuka. Kenega a mis salo qu'on a au Sankou, je passe la gagne en 2020. Quand il filme l'Assemblée provinciale, quand le sénateur Guilo a notamment à travers l'image de Wakini. Quand on n'a pas un beau que la dibado di mena, oui la mutuka di la membo chetandi. On a wende la loseno, net union était ko beta calcula on a mis mon malane, ko koma la Lodja, comme ça avion, kana koma la chuma. Nya ina loba condition la lasso. C'est ça, merci à tous les Sankourois au balandi biso, azande kona biso. Les lois Aza et Lembo, tous les 6 territoires à Sankourou. Totika Babilo Kizanatina, tout ça là quelque chose. Le loi a même parti au pouvoir. Amos a m'a posté. Tout ça la nini. Tu m'as mêlé d'abord intelligence, ton conseiller. Ou a peut-être un courage, ou a peut-être un monde qui drapeau. Batia quand ça m'a attaqué non parti au pouvoir de Konabiso à Elibiso à table effigie. Moutako son Babiloko a combien ba facture. Il y a le Kouta, il y a un lobby, et ça bien cause un candidat gouverneur. Mais le lobby, il a besoin de combien de fois? Est-ce que la province est là sans courroux? Parce qu'on a besoin de cause 10 000 $. Pour déposer un cas pour déposer la candidature et que cas pour. Tout soit 10 000 $, on a déposé un même matin, tout ça a dépôt pharmaceutique. Tout ça 6 000, tout ça a achat. Tout ça, on a tout fait le transport. Et ça la passe, pour autant, il y a des conditions où les députés dans le biseau. Azobela, il n'y a pas de condition ni pour le monde comme Matana Tchumbi. Donc il y a Sankou et Zaga Sankou. Mais il y a tout le lobby, Bissomoko, de voter. Aucun candidat. Là, j'ai fait à tous les candidats en général. Et c'est un peu de temps, on va téléma. Basilic. Pour candidat, il y a 10 personnes. Et ben, on va tout basangani. Ndaki ça travaille à un nœud. Pour la matière intelligence, il faut féliciter. Il n'est pas n'importe qui. Abandon depuis mes parents à Bisso. Puis Bisso génération, tu as consenti, tu as profité même de l'intelligence. Il y a un lobby qui est dans la minute tu soutenir le gouverneur. Ou à terre à Mafuta, ou à terre à café, ou à terre à savon. À toi la ligne en France, à toi la ligne à Kinshasa, famille et bazar out. Ok. Tous les gens qui ont Bisso, c'est ça ton lobby opération, tu n'es pas dans Bisso. Avant le gouvernement, il y a un motuka. Il y a même un quête. Même un moto, il faut ça bien. Merci. Na mon amboka Manix. À mon soulba qui dit qui à partir à Kinshasa, nous sommes toujours ensemble. Mais dans le lobby qui merci na mon amboka Eliezer parce qu'il y a un initiateur ya musala o. Yo mutatinga na na lusamba. To yepe to gagner parce que sans qu'on a gagné. Bukavu te na habité province na Koloba. Ezaka non, moi na Sankou ndazwi. Ça dit biso yon sonde de ça nini, to gagner, to yanani, to soutenir. Merci, binomo beaucoup la qualité na je pense que non beaucoup à décider. Pour ça qui choix malam parce que image yangwana. Force et politique, ils en masse. Bayambié to bayambié. Merci. Merci beaucoup.